Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bandeko balingami, mbote bipai, bozwami. Si vous êtes au salon, salle à manger, vous êtes en train de préparer votre petit déjeuner, ou alors les épouses qui sont en train de repasser des costumes dormants de leurs époux, ou les enfants qui s'apprêtent pour aller aux études, les maraîchères, toute couche de personnes, le rendez-vous qui avait été pris, qui nous a pris du temps, faute d'équilibre dans la santé, voilà, il est réalisé. Je vous présente Monsieur Gilit Bokwala, qui est là. Bonjour papa. Bonjour papa Kadjumbo. Bah, tu vas réclamer le voilà sans à décembre. Vraiment, tout ça pour Namboka. C'est vrai, hein? Malgré que tant pis soit maki moi mingi, santé, tout. Bon, et puis musique na linga vraiment vocabulaire n'est pas na été. C'est ça. Ya molo binga mona bainga habité la boyi na koma na ville kamba consultation na mona dépenser. Très bien. Alors ici Oyoki Mvule Zonoka, oui. Vous allez nous excuser parfois pour le tala bazaba amateur parce que ça la phrase facile. Ba professionnel nous sommes na bango na ba étranger wana moyen mutu sala bango ba professionnel na esprit du travail. Nous, tous en matinal, to bandi Mvula et Zonoka. Studio la vie c'est na plafond, c'est pas acoustique. Alors le message est lancé. Nous avons constaté que Mokonzi Mboka a une consultation a bengi batu tuti ba chèque oyo bazwa sans valeur parce que ba chèque oyo to yebi na Mokonzi akala parce que ko utiliser bango pour na ko fragiliser position sociale ya bato mais Mokonzi Mboka lobi baza utile bato oyo tika na benga bango baya ba comédien tika na banga bango baya peut-être azwaki masumu de brende comme mukolo mais mingi balandaki sima ko banda bodo tu changa ba baleki parce que on dit l'avenir de demain est entre la main de la jeunesse. Là n'est pas le problème, même si on les a dénigrés par ceux-là qui pensent que babotama ba ministre babotama ba président ba seni babotama na nyonso, mais tout le monde a une valeur. Yangwa romoni dans la Bible, vous qui êtes pasteur, libanga oyo babwa kaka batongi ndako bakomi na place moko esengi kaka libanga wana ezala placé babengi yango Christ. Maintenant ici, ce qui m'intéresse, okoki ko rebondir sur ce que je viens de dire. Mais le problème est que Mokonzi ça la consultation de la même manière que Kabila salaka yango. Mais na monaka te tango azo sala consultation c'est nkoko bima ko banda ko sala ya yepe consultation mais na période oyo ya Mokonzi Mboka c'est nkolo ngwe epai ya président Félix Tshisekedi mbala moko epai ya Kabila ngasi ko na raisonner et puis so za la point de vue na yo na moni eza stratégie ya bato wana bayoki nano makanisi ya Mokonzi Mboka bake pa ya ba adversaire na ye tala Kabila esika to uti position ya Mokonzi yango oyo biso mosali to sali yango oyo etosila na kakawa ndenge basalaka na Saint Sylvestre babendi bato bakomi na période balobaki président à l'époque Félix Tshisekedi devrait être premier ministre basundolaka balobi Kabila a décidé kolongo epai ya Kabila mbala moko epai ya Fayulu Fayulu ya sengaka ba réforme ya ba institution na ba dialogue
bayebisi message moko tala côté kuna position yangoyo. Est-ce que na raisonné bien? Oui, merci beaucoup Papa Kadiombo. Il faut raisonner bien pour les loza élite dans le domaine na yo. Donc au sali musala au le monani pe na katamboka na biso. Malgré que congolais azana langage moko facile, ce qui atali azana costume, yo azana chemise à manches courtes donc kokaina été. Ce qui a cravate, yo che Lacoste au kokaina été. Yango lelo monitor mokonzamboka ayambi pe quand même bandeko oyo yo okolisi. Oyo ozala ki pe lobi pe na kata musala yango, bato belé babi bon on a consultation pe na ba comédien. Donc pour naïe, il fallait qu'un ministre de Bazala. Donc, comédien cause à la tête, pourquoi plus que comédien, Azali Banda Makam. Yango lelo na on bango na Kadiombo TV. Tout ça là quand papa Mango Bonambo Canabiso. Ouais. À l'époque, Azo Sala na Bazaï Awabu numéro 1, mais professeur a français quelque part. À l'époque, professeur a français quelque part. Lelo na Kobo ya Mutu. Ya papa Kwedi. Lelo nana kobo ya mutu ya papa Kadiombo. Question pour le bit toloba na bolobani. Voilà, donc waneza batoyo. Bien ba ba kanisi licence bazana ngo kisena oyo biso tozana ngo. Ah, ou bien bon ya sala doctorat yo komate donc depuis ça lekio. Pona likambu ya Senko, papa Kadiombo na oloba na yo, lelo sali soni ya Senko, pas l'église catholique. Mais Senko. Oui, il y a la différence. Puisque différence pas faut baïba. Pas l'église catholique mais Senko. Tovandi na katamboka oyo papa Kadiombo na landa son éminence le cardinal Ambongo Besungu na TV5 ya kozala clair na monoko na kolobake Martin Fayulu mutaganya l'élection. Nous avons des preuves wanaye. Nous avons des preuves pourquoi puisque tu accompagnes qui baké na bouche autorisée ya Senko à Bécholé. Alors oui c'est Fayulu. Donnez-nous de preuves. Donc, Bissot allait quand on a 40%. En allant encore loin, na 40%, c'est Fatih qui chapeautait. Mais donc, quelle magie! Oyo lelo, cardinal a lobby que Fayulu Nemutu a remporté l'élection. Toujours, dans mon cardinal Ambongo, a lobby, soke zalaki ngai. Nangaki na senga le chef de l'État Félix. Toki bakende na cohabitation. Na quand il y a Joseph Kabila. Coalition kutu tozobeta na makofi. Bon na cohabitation tenga tokene nini. Wana déjà Senko azobwaka déjà moto. Essence pardon na moto, moto pe la main na se ya Sultani. C'est ça. Na se ya Sultani, na se ya Ndeko Boboto, mais na se nango asa déjà na Beli. Tokei plus loin. Nasoni na makambolobi ya dialogue ya Saint-Sylvestre. Mais c'est quoi yebi kombo ya mutu oyo papetier na pesaka comme akena primati. Baloba pe tozana mukanda. Tozana mukanda. Na kombo na kati. Na kombo na kati. Batu na Senko non. Tozana moto on a maintenant il a pouvoir discrétionnel, il y a chef de l'État. Mais de quel jeu joue maintenant la Senko? Donc selon accord, il fallait dépêcher sa premier ministre. Premier ministre. Mutango Zariki Félix Tshisekedi. Ce qui est que c'est la première IDPS, Tshisekedi Moubake, il fallait tirer la bango. Mais yo Senko Zolo, il y a comme un pouvoir discrétionnaire, il y a Kabila. Et puis, papa, il faut y avoir un dialogue à Senko Salama qui pour un refus. Il y a pas Pétien, un dialogue à Kodjo. Oui. Le coup là, qui va tout année. Sans le vieux loup, ne Senko a qui pour récupérer la situation. Mais ce n'est plus le même scène où il y a Kawana, ne yango Senko zo kamisake non et cause à la pesikoyo que nos consultations simbate comme ça on a récupéré. Toyé na problème il y a Senko. Senko a créé les biso ba poème belé na pouvoir à chef de l'État. Ouais. Na zo baté Senko bazolinga bazo Félix comment? Papa Kadiombo. Cardinal Mosengo aloba na biso toza na prison ya ciel ouvert. Ba médiocre. Na lobango na kama na inauguration ya hôpital à Mama Olive na Bibwa Azawana. Azali. Et pas ba médiocre et pas ba médiocre ya bengaki. Na 10 ans ya cardinal na ye il y a pas longtemps ancienne première dame Pazalaki. Bon, et ça na messe à Kokoya. Mais attachement oyo c'est quoi comme nango? Et Botami. Et Botami, merci beaucoup. Oye Botami et comme isko kopé sabiso moi kobanga moko boye. Bato ya zako bundi sana matata. Bakota na église. Sen ba beta bato. Bakwa isa mama Maria. Senko ayebisi fachi kabwana na bato wana.
il faut le président de la République à s'émanciper. Akabwana na bango. Akabwana na bango. Ezalaki nzembo. Nzembo. Ata Fayulu alobaki yango. Fayulu yemba mutu nyonso yemba. Yo yemba nga na yemba yango. Kabwana alakisa koza mobali. Po lakisa koza nomete. Boye na boye, boye na boye, boye na boye. Mokonzi mboka bi ok. Bon, siko lokola peuple. Alinga pe likambo yango te. Accord mon côté. Le kokoza la likolo. Il y a constitution. Il y a constitution. Oh, constitution c'est le peuple. Ouais. Bon, voilà. Toya. Consultation. Senko atindeli mokonzi mboka maloba. Alors bien en tout cas bon biso to ana no précédent nelo kwango to koya plus tard. Cardinal Mosemba Kei ayoki oya koyiko yoka ye pa lobi wa koyiko loba. Abimi senko aye. Cardinal Mbongo alobi yango. Toza na démocratie to komema mutu na makasi te po mutu aya. Mais du moins to soli na mokonzi biso to lobi oya kokai koloba to yoki pe wa kokai koloka. Basuki wana na effectif au balaki nango ba démarrer ba jipe bake kingakati na ba commentaire musuku to balobi ba bia besho la tikali ne ki di bana bani ya makona na kingakati ake tourisme ake donc akeni kota donc azoka moi bakei et curieusement abesho la s'incliner devant Joseph Kabila na éviter risque asalaki na éviter soki tozwi veter nango na moment oyo tokuti yango ndenge ya s'incliner Kaka Diombo esalinga nzoto malili asinclinaki bongo epafaci te non mais asincline bongo epai Kabila na kingakati bakoti na nombre de 3 de 4 soki 3 baalaki où sont les autres et bakei maintenant kosala démarche nini maloba nini bakei koloba. Mais bato nyonso bayebi que non le mal c'est ce monsieur là. Bango baloba yango. Mabezaye. Lacrymogène ebetama l'église catholique. Rossi azwa masasi l'église catholique. Thérèse Kapanga la kufa l'église catholique. Pasteur Ekofo. Oyo aza ya bango proche na bango. Bakimisa ye na mboka. Atike mboka bakoko ake. Et lelo senko na ECC. Beret rouge. Kota na cathédrale. Na cathédrale. Lelo senko na ECC. Bazo Lukasko va récupérer marché et bima la présidence bango sko bazo oh ba yebite ke bazo betane tenti sekedi bango ba yebe loko wana te bake basoli na Kabila balongwe bake na Faden House directement basololi sikoyo na mema bandeko nyonso bazo landa biso sikoyo na réflexion lisanga bonganga lobi non consultation les le côté. Il faut tripartite de Salama. Atangi Kabila, Atangi Fayulu, Atangi Tshisekedi. Parce que tant que Tangiamo, aboy ko tanga ba parrain, ya raconte wana. Ba parrain ya raconte wana c'est Bangoyo. Ba parrain ya raconte wana papa Kabyombo Senko. Senko abilisanga bonga mozanga raison. Oh, makambo lisanga zolo basikoyo. Tango ajwaka intérim na ministère à sport. A accompagné l'équipe nationale d'Égypte, Fachi Alaki bien. C'était son président. Voilà. Et Aloba qui peut, sous l'impulsion du chef de l'État, nous avons eu des instructions claires. Claires. Mais tant que l'Obi va reconduire, et que va yébisser aux gens à compétence T, il y a la ministre opposant à région de Martin Fayoulou, le président élu c'était Martin Fayoulou. Mais pourquoi pas au Boyaka ministère? Pour dire sous l'impulsion du président de la République. Yo le quitté. Yo Zayanga. Lelo nazo lingana yebisa opinion. Senko azo jouer rôle moko yamabe. Oyo lelo faut peuple congolais to fongolele miso photo telemelaye. Ça c'est un. De deux papa Kabyombo. Senko lo banabiso et loko yasala ya troisième voix na CNS. À période ya ko babimisa Kengo Adondo. Kengo Adondo. Pour dribbler papa est-il ce que dit Wamolumba. Kaka, l'église catholique. Mais ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église catholique. L'église peut réfléchir. L'église pas réfléchir. Donc ce n'est pas l'église catholique. Ba betaki et lokowana, ba sali yango, ba bimisa Kengo Adondo. Au moment que peuple congolais azozela Etienne Tshisekedi Wamolumba, ba kene lokowana. Même Matana Likambo nyonso euti koleka ces derniers temps. Toujours la Senko. Donc c'est comme ça papa. Donc lelo Senko azoluka cop. Yé pas kota. Oh Senko kanisa nini? Ndenga ke pas Félix.
ndenge Félix alobi puisque bato bayebi consultation te bato azokanisa consultation yango concertation bato azokanisa consultation yango dialogue or consultation ntango papa Kadiombo akoti mokonzi abandi koyebisa ye pourquoi nabengisi ye voilà ta nabengisi yo tala boye tala boye tala boye tala boye tala boye soko za mwa likanisi soka tuyo pete fanda kimia mokonzi merci na yoki yo en tout cas likanisi nonga pe na yoki en tout cas eloko olobeta en tout cas merci beaucoup quand même ndenge o répondaki soki poza pe na likanisi bo bien en tout cas mokonzi nga pe na lukaka yo na juyo lelo tala 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 entre temps ye moko azokoma quel cœur akomi obimi oke yango moni bakulutu lokola ba Henri Thomas Lokondo lelo nazo regretter papa Max na bato ya mayele ya mboka nanga otali mutu aloba lopoto otali ba diplôme mutu otali valeur mutu mais bato bazobosa na tao ya sali na politique mais bato lelo bazobosa na ke crédibilité lelo zo futa bato malamu koleka même ata ba diplôme ouais. Est-ce que carrière politique y avait le Kondo même maintenant à FCC place Angwa Sali est-ce que ma colonie somi balisa ya côté de ma place je ne pense pas mais comment voulez-vous mutakoti à Solina Mokonzambo Kandenge Mususu kaka na kati parler de la nation via Bimi pour le bapé makamususu voilà donc ndenge moko na senko ba abangi attaque que na c'est pas mokonzi non eza la déclaration besoin que ça ya non eza c'est un échec eza signe échec oh lelo bato belé ndenge bakanisaki na Félix yango te oh lelo pe bato azomona donc eza signe échec ndenge moko na Senko maintenant moi je me demande tant Senko accueilli par Kabila pour Kabila komi malamu et pas na bango tant Senko accueilli et pas ya Kabila pour ambongo azui jeep oyo Kabila zilisa pendant 2 ans azui yango quand kaka moto azo dribbler nde apesa ke liboso nga kutu na lingaki aboya ngo alobi te na kozwa mituko ya talo te puisque peuple nanga azo souffrir voilà mais azui 2 jeep l'intervalle ya sanza o eza pas moins de 50 000 balles azui yango voilà lelo tala démarche o lelo senko kala nano musala biso to sala na o ya mbongo azo sala voilà a mérité $100 000 plus de 100 000 mais biso yo nzambe to continue plus de 100 000 papa Kadiombo et lelo ozotala sko démarche c'est pas comme le dialogue mais c'est pas le banabiso combien de dialogues et salami na mboka une 50aine et pesa nini nini na kata mboka Kabila au pouvoir pendant 18 ans a consulté Moutouté rien il était aux affaires à ta meeting avec le peuple le demi-dieu tout afandi Kabila lobaté mais discours il y a 6 minutes et lobi c'est Kabila et comme ici Kabila ba lettre ti na ba musu ya bamboka mususu oyo la mère menda répondra bango ingérence to boyi pays na biso ça pays et pays ba lobaki na batu que nous sommes souverains ba souveraineté wapi voilà oyo pouvoir à 18 ans et répondra Belgique osa nokoto sa cousin voilà bango bazalaka eza période oyo Kabila benganaka perero balongole lokola zoba na tuna Thierry Musene po akinda wapi lelo puisque na mona ka vraiment le shooter puisque na soukare na Kabila za parmi ba elongio etombo maki voilà il est où aujourd'hui mais lelo tant Senko bake c'est une façon de faire montrer dans le monde que consultation Félix Aossa les Ariens d'ailleurs atindeli kuto Kabila maloba yango biso to memi ndenge moko pe au monisco na to biso même ata ya kulutu Lokondo olobi makamususu mais obimi libando lobi mokonza wa kabwana ete na Kabila consulter nani accord etikali ko saka respecter voilà Senko donc c'est la sorcellerie pure et simple mais batanzambe na sultan boyatana tenu simple te bato nzambe or bazotala vie oyo peuple azobika nango na vie oyo bango baobika nango bango baza bien apeshole baro bokola ye église ezwa en charge mais comment voulez-vous mokonza yamba shegete oyo mboka ebimisi ye libanda mwana moins de 20 ans forcé à vivre na rue mwana moins de 10 ans aliaka biloko biso to bois obiso tozo boaka za na balabala mais pourquoi pas mokonza yoka bango te na yo mutu babandi ko bokolo banda
ebandeli ya séminaire mwana na yo ebandeli ya séminaire ti lelo oyebi pas cité ya wenze rien ebandeli ya séminaire ti lelo ayebi pas sa peuple comment moto ayebi pas sa peuple ye wana azoyamba bato moto ayebi pas sa peuple ye wana aboyi accord moto aboyi pas sa peuple ye wana aboyi baintérêt alobi non peuple nanga azosouffrir nayoka ye nde moto ayebi pas sa peuple. Bon, lelo siko tango bino bokomi kosala biso ba je oyo bozosala biso bolongwe pa mokonza mboka mbango bino wana kenga kati mbango bino wana epa Martin Fayulu nazoyeba te senko lelo azolinga acha mboka oyo na esika nini tala nano kote Martin Fayulu acho mungu na mnoko oyo alingaki asala président de la république alors botoboli ba prene nanga ya jeep premi bale mais ba sombi plein mine ba pesiye mutone ta koso alobani bo tobola kimi mi bale bokanga ka mi bale mususu bozulisa mais azui kaka mais yoko tolobi ba pine bakanga Faden House pona ba impôt ba futaka te mokonza mboka abengi papa Joseph Olengankoy abi je ne vais pas avoir des problèmes na ba tout ala yetala bo kende ba fongole loko wana moi si na ya linga remercier papa Olengankoy papa Olenga binga ita c'est le chef de l'état ndi mutatindinga na kende en fait papa Max Nangana ibse loko moko tozana moi Genève oyebi yalaka na 11e mois le 11 Genève oui tozana moi na yango lelo est-ce photo kende décembre avec Saint-Sylvestre voilà merci beaucoup est-ce que bato bazo comprendre que tritisme ya Genève et mon ami dans 2 ans simple sans calcul sans prière Fayula bimi oh il faut pas destituer président Félix en sachant que so balongoli ba kuzo tambo mwamba ba placer or tambo mwamba gare nani sans prière bon soki lelo bato bazolo baketo ko kende consultation en até puisque ce monsieur là ne respecte pas les accords mais soki Fayulu azwaka courage ya kokosa Félix mais pourquoi pas Félix akosa ye oyo kutasali yango te bon na bango mibale nani respectaka bakor te déjà soki tozongi sima azalaki na cadre ya opposition mais a voté kimbuta oyo ya PPRD na kokoma place wana asalaki nini accord abomaki na kokoma place wana tangu toye na Nairobi le monsieur ne respecte pas les accords toyoki même à autorité morale alobi yango alobi pozala un homme d'état il faut koyeba ndenge nini ya korespectaka baaccord yango nazotuna bato bazwaka baconseiller tango mokonzi oyo yayo azolinga loba maloba mpona nini tozwi maloba anobi te mokonzi koloba oyo esika oyo te po likambo ya palu ekosimba yo odribla palu ozwi matata mponyo otie azalaki na palu koloba likambo oyo te manda ya Vital Kamerhe na parlement ekosimba yo okata manda na katikati asilisa te mokonzi koloba likambo oyo te dialogue à Kojo Vital a manka papa Etienne pour ayokaka yo kayem ta kosimba primature osutuki saye obimisa Sami kolobeloko yo te po ekosimba biso moko okotuna ye bozolo babalingi ba débaucher betela biso lisolo ya vu kisombe abanda na PPRD non yokutokei na biso na Yves Kisombe ozwa Alexis Tambo Mwamba oyo azalaka ennemi juré ya tata na yo oh lelo guerre ya ba juif na ba américain ezopotama mpona nini mutu na mutu azoyebisaka bana na ye l'ennemi de ton père c'est wana oyo kuna pa azoloba l'ennemi de ton père bana bazokola na eloko wana bon Tambo Mwamba voilà les abrutis comme des Tambo Mwamba le rebut lelo Tambo Mwamba atelemi azwi micro alobi majorité ya biso eza ya kosomba te eza ya kozwa te puisque en tout cas et puis bakosomba mo na quel prix mais ye basomba ye na quel prix pour le RCD même na MLC basomba ye na quel prix après c'est tarif te pour lelo aya kotuna bakosomba biso na combien mais basombaka ye combien basombaka ye na combien papa Kadiombo na banani et puis na banani qu'on se le dise le loyo batu lokola ba Germain Kambinga ba Yves Kisombe voilà oh le loi Bundeli Kabila a comme vice-ministre il y a 3 semaines le loi s'est retrouvé dans rangé ba communicateur
Il y a 3 semaines. Là, accord est respecté. Ouais, on a accord est respecté. Katumbi a komaka exilé Ndenge Nini. Ndenge Nini. Katanga ou Katange. Accord est respecté. Kyungwa Kumwanza. Kyungu Baba. A komaka na résidence surveillée. Ndenge Nini. Accord est respecté. Voilà. Bango Mobutu Zanga. Mobutu Zanga. Babimisa biloko ya l'État. Il y a l'État. Babwaka elokela mvula. Boyokanaka ya soutenir yo. Bahati Lukwebo. Okomisa ye wapi. Pozo nene nkulu. Asaka na PCA FDC. Kasi balaka ya Sénat. Lelo asuka wapi. Yango moni papa Kadiombo nazo profiter ya koyebisa ba député FCC, c'est le moment batika navire PPRD. Batika kobatela PPRD. Batika kobatela ba sanguinaire. Batika kobatela ba sanguinaire. Levé de Mukwege alobi yango. Boko juger bango. Bon, sikoyo bato bamoni dialogue soki eloko nga consultation mabe pourquoi. Mais ba docteur Denis Mukwege azala pe parmi bato na départ ya pouvoir ya Fachi. A osaka peton. À cause ya accord. Mais le lorsque tangwa ke alobi, yé pas yoki oya yoki, abimi alobi abimi non. Comment voulez-vous papa Kadiombo accord et battre là? Bato basala fausse commune ya Maluku du 19 au 26 janvier. Comment accord et battre là? Bato bakota na siège ya parti, bakalsina bato na 21e siècle. Accord et battre là bango? Comment voulez-vous accord et battre là? Mort, il y a Samba Kaputo. Accord et battre la mort, il y a Chebeya, na Fidel Bazana. Kataliko. Voilà, Monseigneur Kataliko. Accord et battre là. Accord et Simba même via Coutinho Fernando et Simbisa Lelo Beki. Donc accord et battre là yango. Et battre la kaka. Accord battre là. Et Outina Lola. Et Outina Lola, Lelo accord est remplacé Bible, accord est remplacé Constitution. Bakela Satan. Voilà. Aboyaye. Aboyaye. Donc wana sur le Bibongo Kabila a commis le président. Ayebisi Bango a respecté la constitution na accord. Mais Kabila, yebisa mon livre. Tant à lobby qui a respecté. Il y a un moment où on a si bravo na fisson saïsaï. Abile lo batuba osa la politique à calendrier. Donc azol la kanga 2023, mais ma kamba 2023 na 2020 a encore salangote. Félix a violé l'accord, il y a Nairobi, mais c'est Vital Kamerhe qui a violé l'accord à Nairobi. Puisque l'accord à Nairobi, le qui est premier ministre. Mais pourquoi pas avant d'Akinano Zelabi Fachi? Le collabore, il a raté majorité. Alors, tout le monde a une discussion dans le FCC. Parfois, tu as discuté dans le mata na kati ya primature na Simbango, à ta vice-premier ministre. Mais pourquoi pas Zelaki? À quoi me dire le cas? À quoi me dire le cas? À Zelaki, pourquoi? Lettre comme les réseaux sociaux. Autorité morale à lobby, faut respecter accord. Mais pourquoi pas à respecter accord pour Ebim sa premier ministre? Que non, Tobi Misana nous. Parce que quand même, tout ça la coalition. Tout ça la coalition. Tout ça qui est le corps. Moko. Na tel so et lobby, une fois à la première ministre. Alors, pourquoi tu as respecté quoi? Pourquoi pas accord et respecter qui? D'ailleurs, Naligi, tu as abordé pour la Boussoukissa. Les lobes to FCC, le Karaba Média, le dépassement budgétaire. Na présidence valait un bon guébélé. Nan na mona teti kabila longwe basala or Luzolo a signalé à lobby hein boiba 15 milliards. Il est mal vu aujourd'hui. Nakanaye. Ah. Et maintenant je me dis bateau yo tango bazolo ba bakoki koya ko sala émission mobimba te ba expliquer biso que situation j'ai camine Albert yo bezandenge. Papa Kadiombo. Est-ce que bato ba yebite que celui ba lobby que dépense ça dans la présidence. 670 000 $ d'autorité morale par mois, ça faut aussi partir de la présidence. Non, là, on peut faire un bon côté. 670 000 $, il y a autorité morale. Chaque mois. Chaque mois. Bah, évitez que ça faut aussi partir de la présidence. A soit déjà ébélé la vie. À ça, je ébélé. Est-ce que vous avez bien noté? Oh, il y a Joshua Lelo na Sénat. Vous avez bien noté? Bon, on a un sabato, hein. Au moni et lobby nango leki na yosai politique ya ou bien opposition ya baine. Donc mon ça l'opposition na haine. Ce n'est pas parce que
Ce n'est pas par l'idéologie. Donc, haine. Voilà. Na FCC clair. Va fixer opinion. Quand on a biso mati puisque tous les coups sont simbités. Oui. Ba kopo to kanaka, to beta, to récupérer ba faire et simbité. Nesika kanda na biso et mati yango wana. Papa Kadiombo, quand FCC est juste quand la nomination il y a des juges. 2. Et Bandi Kakawana. Et Bandi Wana, 2 kaka. Or, la vérité c'est que le président Félix n'a nommé qu'un seul juge. Qu'un seul. Kalouba. Parce que Mibale Wana, il a un conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Conseil Wana, Moutachaka, vous placez ça Kabila. Voilà. Kande Utikuna, or Batunyon Sobaebi li solo. Il y a téléphone, il y a tout Lambert Mende. Oyo a confirmé biso que bazana 5 juges na bango kuna. Donc, là c'est une haute trahison. Voilà. Et demandait déjà que Kabila Kala de Barongolaye. Voilà. Donc, bon, ça, on a 5. Bon, si aujourd'hui le président de la République a violé la Constitution, pourquoi pas FCC n'a pas juriste ou Basapuna va traduire mon conseil de la justice? Mais, vous avez déjà fait l'erreur. Il fallait laisser Ouboulou Nakilambo pas qu'il des cours de cassation. C'est une bêtise. Parce qu'il y a un constitutionnaliste. Il y a un professeur Mbata Lobaka. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Mais justement. Erreur yangoana. C'est que ezala bato balobaka ba papita ba banini banini basoko ganga ganga ye sinarambo. Non, oyebi que pourquoi là? Ndenge bato za ko komisa Joseph amayeli azana stratégie bon façon bakei na ye ndenge ko na bitu na chaque jour. Moi-même j'arrivais au point où je voulais dire que les types là sont moins. Comment compliquer le président Félix Ward? Nous avons déjà jeté des dames. Voilà. Au PC Bazolia. Bakanishi Ozazoba. Mais au Yébi Eska Yoko Sala. Aïe Oza Pion Moko. Et les 10. À côté d'âme. Mais Bataïf, c'est ce qu'il faut pas le les types à Mayele. Papa Kadiombo Mouta, tout n'est pas professeur d'université. Abi discours à moi 6 minutes dans le Lobinin. Difficile de répondre. Difficile de répondre. Bah professeur, bah éminent. Difficile de répondre à une autorité morale. Yoka ce autorité morale n'est pas baissé bango. Abi na peki sa ki pe bango ba loba puisque ba yebi n'est ba loba te. Et ozaka kawana ressources. Mibali ya bato ba papa ya bato. Abi na peki sa ki bango ba loba te puisque ba yebi eloko ba loba te, ngai mo ko na kopia bango maloba ba loba. Siko wa lobi alobini ni maloba. Voilà. Sikoyo tangu ba vanter majorité na bango. Toké na Safari Beach. Naza na image papa. Salité. Menda fanda na chez Okitundu, on dirait basu sangwa ya matanga. Ya mao. Na bafanda ki. Na ibakata na chemise bakela tsanoko na ngai mende. Chemise monene bongo. Non, quand même il faut ba pesa respect. Donc à ça quand même moto asali biloko ambibele. Ba ko zo oncle na ngai te ba kendo pesa bakata na chemise agayar ndengo wana. Batie liboso. Ba filmer pays. Pour dire et puis ça la traîtrise kuna bango moko ba filmer ka ba désordre ba panziango. Bango moko même mataba audio ya autorité morale et bien à partir à bango moko. Makambo autorité morale lobby. Oui, naza nango. Et bien à partir na bango moko. Il faut y ba que bato ba yaka ko seksaye mingi baboya ye. Mais ye moka ye biango. Tanga lobby ke na zangi 15 personnes. Mais les lots baso battent la majorité, il y a 338 députés et bimi wapi. Pour que Nzambe puisse confondre bango, basu likanisi bakimi ba Congo bakena na Safari Beach, ba ko bimba boye 70. Te kuna balakai bango mabanga. Na sa information. Kuna ba ebisa bango so bo tie makolo awa, bo tika lao. Nde babi bon tokene na Safari. Na Safari même journaliste à côté. Bango moko bako suivre na ba caméra na ba appareil. Voilà. Donc maluba o ezoloba makuna muto oyo kango kaka mutana katika. Donc il faut comprendre que FCC discours il y a 6 minutes. Papa Kadiombo et si que je peux s'engager au motema mabe yango wana. Et loko yo peuple congolais ba sengaka na Félix. Et loko yo ba résistant. Ba lubaka. Et loko batunyo so ba yebi que le mal c'est Kabila. Et loko batunyo so ba lobi que non Fachi c'est notre sang, c'est notre frère. Mais tu soutenir yeka soka kaboni na Kabila. Et loko yo même sango mupe asengaka.
bon lelo asali yango ye moko yoka langage akeya tutani siko bandi obenga biso oh non eza vaste blague eza oh eke bazawana so bosu boyoka boke de tina suka ote bon ezaka conflit na bango ezaka conflit na bango yango siko bandi luka appui ya peuple mais finalement ba congolais to lingi nini est-ce que tolukaka yango to tolukaka yango te to crier to catholique abimisaka biso mo à s'émanciper Fayulu aloba yango le mal c'est Kabila yango na osenga frère nanga akabwana parce que frère abando kabwana lelo la muka el Fayulu na ba papi tamba ba communicateur ba komi langage moko tamba azobo ya consultation kuna avocat pe azobo ya consultation tamba azofinga chef de l'état et kuna communicateur moko pe azofinga chef de l'état yango moni conseil na yeke pano na yebisa peuple congolais to soutenir marche à lobby marche ya lobby en tout cas mutu azangate et to telemela démarche ya Senko et sa démarche moko mabe to telemela yango pourquoi puisque voit oyebi papa Kadiombo bato ba kansa Félix Yuma ayebisa Francis Kankonde na Bruxelles alobi ngai bato bakanisaka naza Yuma natalaka moto et puis na ozwaka temps ebele te mpona yeba ye voilà na koyeba pe bien bakanisaki Senko ntango eye bakosi nga kutu nalingaki Senko babandaja koanalyser malobo Joseph Kabila lobi na lettre à ce stade où nous sommes na alerté déjà ba père que ce qui simbité situation où ekozala a ekoma incalculable est-ce que peuple congolais bato baza tout autour à chef de l'état lelo ba analyser maloba wana bato baza tout autour à Martin Fayulu ba analyser ngo bato yo baza partout ba analyser maloba oyo Joseph Kabila komi. C'est pas pour rien, papa Kadobona Ebisaka yo, dernier voyage né à Windhoek, à Ebisaka ba père na que non, je ne suis pas venu vous dire un adieu, mais à bientôt. À bientôt, c'était par rapport à quoi? Par rapport à oyo raté. Mais le lorsque tamu Senko, a osala ba démarche à makambo Senko azosala. Pensez à Senko ezani. Tango déclaration exacte situation osala incalculable. Incalculable. Bino basango face à la population. Na mutoyo asi akomi sénateur à vie. À vie. À cause de la situation incalculable pour nani. Parce qu'il y a un côté qui va saler qui situation incalculable. Mais il y a des gars ça là pourquoi? Et puis la moyenne. Et puis la moyenne. Voilà encore. Donc yango moni loko lelo na zubi sabandeko ya FCC. Batika Kabila ne le calcule pas. Ba monde bato ba calculer. Bazo battre la Kabila na fortune na ye. Bazo battre la Kabila na famille na ye. Mais ebele baza wana ta musu lobby peuple congolais a aussi la na bango mais to za na difficulté parfois tant sur koma kinga kati. Mais ebele baza na peuple aussi la na bango. Lelo tomba la Kabino ba jeep na $10,000. Mais ça bon na binoti. Après ça bino ngota l'occasion de pamba pourquoi? Lelo yo tango mama zolobake moto awanga na te oyo alesha na sani ya mon mari. Mais biloko ngo damage ngo ayaka nango kan. Et puis autara nango wapi. Donc Kabila nde lelo a remercier ba congolais. Ouais. Mais biso to remercier était. A remercier ba congolais pour lelo tozo mona jouer moins de 25 ans big boss. Mais lelo papa Kadiombo simple débrouillard. Lelo big boss. Voilà. Donc biso nde batuto leli. Mais Kabila nda remercier biso. Pas biso peuple congolais to remercier. Moi Yasuka pasteur parce qu'il faut qu'il y ait des émissions et pas Yasango Mokonzi. Oui papa. Lilobano Yasuka comme on a olobi na motema un cœur saignant makile za kotanga. Tozotala muto e bato bayambaki bayembeli nzembo. Bapesi à part 3 ans salaki. Azu mandat à 10 ans. Abakisi na 2 ans likolo. Balobi eza likambote. Nzamba yeko permettre que mokonzi moko ya motema monene aya basa la coalition tokobatela yo na famille na yo fanda kaka ye moko abandi koluka lisusu makambo susu eza nini? Que dit la parole de Dieu? Que dit l'esprit de Dieu? Papa Kadiombo na ngana loba eloko moko important. Makambo to vivre na Congo, Israël a vécu en époque à David. Il y avait que des maisons. La maison de David et la maison de Saoul. Bible lobi bitumbe umela ki makasi
kasi mais maison David elongaki. Pourquoi? Puisque David était le choix de Dieu. Voilà. Saül était le choix des hommes. Ce qui zalaki pona batu ndelo Félix a chef de l'état. Martin Fayulu biloko wana. Lelo na oyebisa yo papa. Et pardon pour aussi lisango ba koti na monoko ya mbongo. Voilà. Na nzambe alobi loba lisese oyo. Voilà. Alobi Félix aza Jacob iba bénédiction à Esaïe. Mais bazoki si bango na mukanda ya nzambe alobi j'ai haï Esaïe, j'ai aimé Jacob qui était le fils de la promesse. Voilà. Donc yango loko nazolo bake batu mususu balobaka makambo sans que bayeba. Si bazalaka na Genève, Ambongo ne s'attendait même pas à Fayulu. Rien du tout. Ambongo s'attendait à Jean-Pierre Bemba. Aye ko zo Fayulu puisque Fayulu abimi na Mukongo ya Jean-Pierre Bemba na Genève. C'était ça la réalité. Et que papa ça Fayulu 2 ans au Longwa. 2 ans. Est-ce que wana yalaka respect constitution? Rien du tout. Oh, le lotan au communicateur mokazolo balobi constitution ici bongi sa nyonso. Donc consultation ni za nango le côté. Le lotan baloba que élection dans 2 ans c'était dans la élection anticipée. Anticipée. La constitution nini? Bazona article nini yakata constitution et la muka El Fayulu ba applaudir yango ba appuyer yango. Mais ce qui le lotoki qui va battre Félix? Parfois les lots bato bazomona populisme yakin. Aucun leader papa Kadiombo est populaire nakin plus que les autres. Jean-Marc Kaboundé est venu, il a fait le plein. Papa Etienne, n'en parlons même pas. Fayulu plein. Bemba, Kolobaku Touté, Katumbi ici récemment. Tout le monde dit. Et le lona na kobeta tolo na Kisasa. Fachi a bloqué 5 heures du temps na Tchango. Embouteillage incalculable pour les cas. Le lona na koui koloba yango. Keza yaye. Continuons à beta babler. Continuons mon père. Koloba même pas. Mukuna sakani na Jibem pia na papa chéri. Kolobaku Touté. Kofi. Le nani akoki kobetela Kisasa tolo ke kineza yanga ce que yindi lelo na oyo facha bandija ko récupérer oyo aluka ki a perdre par rapport à bataminoko mabe lelo a récupérer nani akucha bato balandaka Fayulu basa bato ya Katumbi na Bemba mais justement mais Katumbi na Bemba ba yaki consultation nini etikali na yo oyo ba fabrika. Non non, entre un ami et un frère le choix est clair papa Kadiombo. Na yaki pas non par rapport à amour. Donc na yoka kama kila ezo bendanga na kende na travailler pour na zonga. C'est ça. Donc sans kolo balanga le kiyaka rien. Donc na yaka même na yo moko sentir que na ye na bolingo na se musale puis je rentre. Mais tout ça na o musika. Donc le lotango ozomona Katumbi aye, Katumbi azongi kaka na histoire ya Joseph na bandeko na ye. To trahissa ki yo. Mais tu es notre frère. Payé mon kalobabi, je suis pas venu rencontrer le chef de l'État, mais un frère. Et autre solo li bokoye bango après consultation. Et Bemba aussi. Aïe basololi. Mais si Martin Fayulu azala qui est élu plus que Fachi, c'est le moment à clouer. Le lona yo talayo. O yibanga ba résultat. Yo moko. Mais parfois Martin Zobanga pour Félix Antoine Koti. Obosan mamboloba na na litoyi na Genève. Obosani makilanga ya salité na église ya Philadelphie. Obosani Oboya yango. Obosani ke tangu pasteur a telemisaka batu na église basambela pona chef de l'État. Yo telema Obosani et lelo makambo zoloba na batu lobana ngango. Parfois zo ki mande yango. Et puis c'est un problème hein. Olobi onde oza élu. Bokoti na l'ensemble. Nanda kwa nzambe. Balobi mokonzambo kayaka. Fatia ke yokete. Tout le monde a téléma. Tout semble là yo père. Au télémi. Et ça là qui fallait au fanda. Et loko na sepeli na Terminator. Honoré Mbanda. Atambusi vidéo moni yango. Alobi seule personne où ya koki kwa genouer clan Kabila, c'est Félix. Il suffit à jouer kaka ba grande décision. Mais ba grande décision yango yo. Mais gouvernement on a critiqué yango te. Mais papa Kadiombo, pourquoi encore ils à la respecter ministre la finance azoto sa mokonzambo kate. Azo bloquer biso mai, il souffrir. Ba pour lego e kangama, likambo salami na réunion conseil des ministres, ba di mabo net. Voilà. Et aussi là pourquoi prestation seulement ya ba juge premier ministre a été makena oyo alingi mokonzambo ka pesa imbote abizelanga pena la kisayo kara bon accord les à la respecter en quoi Chadari a priorisé 500 députés mais a bossani 50 millions de Congolais chômeurs voilà donc accord les à respecter
pour accord mariage ya nzambe ezopanzana oyo ye moko akomi na bible alobi muta panza te me bato bamoni ke nga mpe na nzambe te esimbi te yo kende ngai mpe nakende donc makambo ena sampu esambama te po accord accord eza baloba yango te po accord eza inyele accord eza donc accord elobama te donc liwa muse toyeba vérité te accord mais non papa non ata yo moko en tout cas peuple congolais merci à vous soutien na bino pas mokonza mboka boko tokotelemela senko sikoyo biso moko voilà pourquoi le lona ekopesa le président Jean-Marc Kabund raison alors que catholique aidaka idepeste donc to luka élection na mboka to kabola kande catholique apesaka biso bâtiment biso topesi e bato les preuves sont là aujourd'hui parce qu'ils sont incapables il y a quand même un bateau. Voilà. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a lobby, on a comme président il y a Union africaine, a su professeur Ndayouel. Voilà. Et a su na Daniel Mukoko Samba. Oui. Tala mutazana motema ya Congo. Pourquoi je gilité? A ebi ke place ane bongi nangate? Oui. A su Freddy Matungulu. Quelqu'un de la Muka? Oui. Et Freddy Matungulu, c'est la première personne où il y a bandé Jacques Oloba. Alors le gars lobby tobo sanakop to sala ke simbite. Nous avons échoué dans la Bimisa Kimbongo. Mbongo nanga. Pour soit comme maillot faible. Oui. Bon, où est le problème? Bon, Fachi ne respecte pas les accords. Katumbi aye, tout le monde a failli le yamba yete. Il y a un accord et ça respecté. Et ça respecté. Et ça respecté. Voilà le problème. Qui a dépensé. Accord ça bien. Oya bango ça bien. Oya bango basantu. Donc oya fachinde. Comment voulez-vous papa ozo finga mutu muyibi oya zana ngote na yo moko sana yango comme Joseph Kabila aujourd'hui. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Félix Azanani. Baye koloba likambo ya 8 millions ba débloquer pour babimisa ba député. Pour bakoisa maman Mabunda. Nous connaissons l'entraîneur Ibenge et son système de jeu. Batonyo so baganya vita, ba compliquer un système à D6. Il y a D6. Ouais. Donc Kabila zo kanisa makambo yo basala ki Kabundi. C'est que aujourd'hui ba député locaux là oya est on a ndeko yo a succès Azalias. Moindo Nzangi. Bravo. Même à le soki va penser parlement on a Moindo a on a que ça va voter. Il a démontré. Il a fait le preuve. Et puis signature à Minembo Balongoli. Balongoli yango. Mais le logo mona maman moko na poto azo finga Félix Oteki Minembo. Donc na lobi na yo papa Kadiombo YouTube eko baby sabiso Congo na ndenge moko incroyable. Donc il suffit mutazo kaka vidéo na ye et dans le monde entier. Oya kopekisa ye. Mutako pekisa zate pona nini réseaux sociaux. Mais mukuna kangami maman moka sala vidéo yo vraiment Kabila zo sakana na yo mais le consultation Kabila zo lela maman ana le quitter pas ça la vidéo maman wana ale quitter pas ça la vidéo yango moni kulutu nanga Dr Maele yele mosola gina yawa alobaka lobi le kinanga eloko ba congolais ba lukaka et banakate on sait même Dieu se demande nzamba zo mituna balingi nini Patrick Mbeko afingi chef de l'état afinga papa Etienne mokonza mboka to na consultation abandu ebisa Félix abikeba Kabila makasi Kabila fort Kabila ya obomayo mais yo zalaka opposa ya nini pour Kabila kende bon bango moko na FCC bakanisika ke no makofi na bango muteswaka moninga Argentine ndimate ka kokoya na 90 devant Cameroun auto za titre na 86 oui ayebeke na obomaye pete France ndimate ka kokoya devant Sénégal Allemagne peut voter en Algérie. Allemagne pas ndimakate. Donc l'FCC ne pense pas que oyo biso tozana mo général likuli ya bimata la likolo. Abi bunde les alliés. Aya toko kutana na yao. Mais lelo bayaka kozoya kozwa po ba kene na France abikata. Donc Kabila ne pense pas que lelo soka lobi a sala oyo azokanisa ko sala facha le peuple derrière son dos. Et azapena nzambe na ye. Même il m'a belé oyo et kuganga et loko nini babomaneli puisque facha boyi pe kozwa kare mine pa koma na mopatas c'est ça facha lobi le peuple d'abord FC satala bidologia le peuple d'abord loko ezo simba biso pe na Safari Beach to beta le Congo d'abord le Congo ne memulanya
Yolobela le Congo d'abord. 18 ans. Il n'y a pas eu le Congo d'abord, ni de peuple d'abord. Le commis le Congo d'abord. Nde ya momone seka bagarre commis. Mais moto ya linga koufé la peuple wana. Est-ce que tu soutenir lié? Pourquoi? Oh ya boy accord. Et papa Kadiombo nazo kama pe bino ba juriste li susu. Lettre accord yango wana. Oui bimaki wana. Non, on a eu que son temps là. Quand on écrit que à poursuivre tes crimes nyonso. Lettre wana so basé on a ce pays. Aussi au mifundi yomo. Ce pays ah bon, c'est que oyebi que famille politique non nyonso. Bo sala ba crime. C'est fini. Et puis batema ba vandeka pamba. Donc Ali Sisi alongwa en Égypte eka ko beta tour. Ba bengi Ali Sisi tala to signer Borama Fozo moni mais tango ba osala la signature bakabundo ba kewana pour la coalition. Il n'y avait aucun président de la République ici. Voilà l'FCC. Mais tout ça, vous nous dites des choses comme si tout ça, il n'y avait aucun chef de l'État. Si le président Félix Tshisekedi a prêté serment à Silisi, il n'y avait rien. Papa Kadiombo, merci. Merci Mingi. Merci. Merci. Partout. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Papa. Amen. Cette lutte, ton côté, car la police a bango bana to bana kobota. Bino bokobota, boye sabango. Amen. Que Congo d'abord. Amen. Oui, Congo d'abord à Safari Beach, non. Congo d'abord à Solo et Zali. Na sepelmi de santé ça bien. Kola zo batela papa. Je vous en prie. Chers internautes, nous mettons un point à cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Diakano et à Lévi Boanamzoudi qui ont tenu les deux caméras. Ils vont faire un montage. Vous allez nous excuser parce que tous les qui ont bandé l'émission, on a là. L'essentiel, Boyoka Biso. Boyoka, Nyoso Tolobi. Mato Inabino et les bateaux Boyoka Biso. Oyo, Toyambaki Ezali, Pasteur Gili Bokwala. Ngai na Ebisaka ye. Soki Nzambe a décidé que la 2023 élection est salée. Il faut comme un député. Un député a un jeune babanda, tout qu'on a 10 ans. Si babango peut pas tirer la balinga. Il y a un président qui dit Azoloba, na kama kabato ba ume na kanaki président na onga na moni. Si jamais Dieu me reconduit 10 ans après, il faut que je me mais awa 21 ans après, ba na posa ba zala kaka. Oyo lisolo, nzambe mutakokata yango. Bye. Abonnez-vous à Kadiombo TV et vous aurez de tout. Kadiombo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.